Son numéro est de mise au numéro qui je fais des gens qui ne veulent pas pour tout. Moi, je suis bien que mon arrêt de numéro qui je fais. Pas bien. Ngana kokundila mobile. Ngana kokundila mobile. Ngana kokundila mobile. On m'a pas tabassé. On m'a provoqué et je me suis défendue. On m'a pas tabassé. Allez, vas-y, non, mais tu sais que moi, en fait, tu vois, moi, au fait, déjà, moi, je dis déjà que moi, je n'ai pas stupide. Moi, dans ce cas, c'est comme des salades, il y a qui est beaucoup à prendre. Mais je... La saline, le comédien, ou quoi? Oh, mais tout le monde avait fait ma bague qui place la bande, la bague qui place la tournée émission, la vidéo, on t'a posé à moi, on t'a fait ma banane, il va lui jouer là, on a nous, pas la comédienne. Yeba bango. Tata nzambi kumazulu. Les amis bozo yoka balobi bandumba ba comédie ba yeba bango bazala bandumba. Toyoka. MDG de TV Mafuta Sikezalingo Abino la grande dame avec un grand G car na cadre actualité bandeko babolingo to elisu sur le lobo na ko pesa basango pe ko pesa toli. Les amis passez rattrapaka kande na loba na bino yango tango otambola na nzela yebara ko poser ba acte ou ezali digne pour yebi lobité. Ba balanda biso ba bi qu'on est plus basé sur ko pesa batutoli par rapport à tout ce qui se passe na toile la mokili ya batu et surtout na mboka na biso Congo. O boko yoka na voice wana ezali Grâce Témoin. Bande otoyebi Grâce Témoin. La star, ba YouTube mama, ba chronique, tout ce que vous pouvez boyebi tout encore tout ce que bobenga bango. Et Kibombanda na Davina à l'époque. Je crois bandeko bazala rascoché, branché, connecté. Na réseaux sociaux bayebi période ya buzz we banda ko salima Davina da Kostana boyebi ezaki en fait batu babande ko lobate eza filmé ba msuba lo ba solo mais bref conclusion ezalaki ke eza buzz bisonyo stoyebi toyoka ke no eza buzz tout ça nzoka nde babanda ko liana entre bango cc ba ko liana entre temps Davina, femme mariée. Mukili makambo, banga makambo mabanga yo. Bandeko personnellement, soki nga ne rosa l'émission, c'est à cause de ça. Ah oui. Parce que nous avons être dans le bellon pendant sur la chaîne parce que bon, toebi trop de makelele, trop de bambazanga tina na milieu wana. Au fait bande obolimbisanga na luka na lobelo moko omoni soki muto maele okotoye bazoba maele ekitayo au finir okoma par zoba. Et moment j'avais réalisé que pardon na perdre crédibilité pamba ko kota ba mbazanga tina et constat ezaki pe ke ba émission pe bana hôtel matin mais par contre dans la chaîne mususu elanda maka parce que muto zana eloko na ye non muto na oyaye bon vu que les gens me connaissent plus na casquette moko boy
Et à chaque fois, il ne voulait pas trop suivre. Mais bon, bon comprendre. Personnellement, je n'ai pas ça conseil, bandeko. Na bandeko basi. Et na basi à mabala. Surtout, na ndeko na biso Davina. Pendant que eloko wana bandeko leka bandeko sala mo biso to bandeko benga buzz, théâtre, comédie. Et Davina était mariée. Azali pe déjà maman ya mwana so na bosanité. Mais ano bimana da Costa. Grâce à moi à l'époque azali na marié te. Ano bimana da Costa. Bino mo boye bia. Alobi nyonso. Ezate ke aba kosele mutu na moto ba fondé to biso to yo créer maramu. Non non non. To moni to yoki ka ndenge ba sango tambola ka ba voice tambola ka to lobi pe to sala analyse pe to pe sa conseil. À l'époque grâce à moi on n'était pas marié. Ano bimana da Costa. Davina était marié. Ah mais m'appelle ba Costa. Eh mibala mike. Babanga makambo te moko. Non 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 non. Sikoyo mutu nezali. Pourquoi da Costa bala grâce te moté parce que moi c'est toi quoi. Moi c'est toi quoi zappé maele. Quand de boyo ki a conjuguer verbe afi moko boyo oyo ba bundi ya ba tie mitu pe simbi. Apenda moi si par rapport à la qualité, oui, qualité ezali. Potentiel, je sais pas. Bref, d'accord, abala été. Malgré que ma voix c'est mon nom, mais tout ça, d'accord, abala été. Akina obala moi si nae, ou bazala nae. Davina est déjà marié. Attention, elle est mariée, elle n'a pas les pété. Bande ko sali pasi, pe mawa. Conseil européen c'est général, nano. Na ba jeune fille ou encore na ba na basi, ba jeune fille garate ba na basi. Faut faire très attention. Na mibali, bien que ba na basi belé ba yoka na bango te. Et a pasi et a ma de fois na zanga maloba roloba. Ozo ba to se situer wapi o se positionner ndenge nini oloba nini. Au conseil ba to ndenge nini. En fait, constant na sala faiblesse moi et pas na bana basi. Il y a une faiblesse moi et pas na basi ezaki. Soit tomber amoureuse. Akoye ba mobile wana bala. Akoye ba na epé que mobile wana a okena nulle part. A bala ne yete. Mais le fait qu'il y a tombé amoureuse, il faut abimani kana mobile yango. Nzoko ande e ama be makasi ndeko. Soko bi ko contrôler ba sentiment te okufa zololo. Eza mabe makasi. Ya on a lobaki moko raposa opesa conseil yango ezala raté parce que ato lobby. Mais bref, ce qui est vrai, ba o ba so conseil pe bazalaka. Moi si et mbata vie quadra vie moi c'est me pousser. Mobala ko sakana se ressaisir na 50 ans mobala robota mais c'est pas le cas pour la femme. Maman, na place où il y a ngonga et pas moi mobala ebika okeno nulle part. Malamo se concentrer na vie na yo oluka mobala oyo a obala yo. Parce que plus ozoko lekisatan et pas muto ebika okeno nulle part, plus omi pesa moins de chances ya rozwa mobala ya yo moko. Parce que tokende tozonga moi si tout azala ana besoin azala honoré azwa kimia na ndako libala to pas zwa mobali oyo ako honoré a opese valeur skoyo ko bimana mibali ya batu ou encore na collection tala ba mibali oyo ebike non ba okeno nulle part. Vraiment il faut éviter ça. Les jeunes filles, il faut éviter ça. Bana basi, il faut éviter ça. Et là ba misusu je pousse ni mais ezolo belele otazo sakana ne nanu et pourtant nganzambe. Que Dieu nous aide. Grâce à moi, Balara Panzo. Libale, ça n'a même pas 2 ans. Libale Koufa. C'est quoi, bien que c'est vrai, la vérité, bimé belé, bamarabo bimé belé tout autour, il y a divorce wana. Mais, oh, nous faisons la confirmation, oh, Kolanda, pour nous relaxer. Et à moi, il y a passé. Et bah, tout le monde, balobi même que. Si à Balara Panzou, nada Costa babanda ko continuer et c'était ça la cause p moko ya ba cause et ça la pe que libala na Panzou et vanda te soki ezandengona e ama mingi
ya vraiment mawa mingi ya pasi lelo oyo okotelengana dacosta abala mwasi mosusu. Quant à Davina au niveau kindumba na ya légèreté au vraiment ya soni ya soni Bellevue na chance te Bellevue mawa et pourtant Bellevue bataza mona malamu calme Bellevue na chance te Bellevue a vraiment la chance te bande obolimbisa ngai kindumba na mwasi ya libala malédiction mobali ya Davina Ngoya o nzamba lola Bible zoloba mwasi ya adultère azala kola kari pona mobali na ye. Donc na forme mususu en d'autres termes une malédiction. Mwasi ya libala il faut azala sérieuse azala ka mwasi ya mobali na ye. Mwasi surtout ya libala il faut azala personnalité. Mwasi ya libala za mwasi ya mobali moko amuto ya ko exposer mutakala partout te. C'est vraiment une honte et le barabiso bakasayen ça c'est une honte. En tout cas na conseil bande ko basi o ba rolande mission o bozana habitude ko tricher ou encore bo tricher ka bozana banda mabala mais bo tricher. Vous courez des risques et des dangers au saranate. Sexe ndenge zala monde à part. Pour votre information, la nudité est sacrée. Aux un partenaire, plusieurs partenaires, au mi ben de la bas problème na ba malédiction et mobali na ko zalaka hérité. Mobali na ko zalaka hérité. Pourquoi? Parce que Bible zolo balé devenir une seule chair. Tant yo suko ke no kozwaka ba milimo misusu libanda parce que tant bo sangani bo mi mutu moko oya ye pa na oya yo ekepa na ye. Sikoyo ozongelo amasaka su milimo libanda ozoya nango na ndako wana ona na lit conjugal na mbeto no libala Bible zolo ba que le lit conjugal soit exempté de toute souillure ozoko mema souillure oza mwasi ya poisse wa mwasi ya botutu okobebisa vie ya mobali okobebisa vie ya bana oui parce que zaka yote okobebisa nyonso en fait en rien aux amoisi, en rien aux alipambolé, en rien aux ailora malonga. Donc, c'est triste et regrettable. Faut jamais se confier aux apparences. Et pourtant, so besoin d'avina na apparence. Moi, c'est kitoko. Oyoki ekoloba. Lobi non, une tête bien faite. Mais malheureusement, c'est pas ça. O yamaramba soni. Heureusement, bala bikolo. So pa yebaki, yango kendenge na bikolo, po yebaki ke non. Vina ya ndenge wana parce que mobala Davina mawa mingi vraiment certainement aza na busy na ba mambo na ye ani na tante ya bika que no moi ça star c'est tout à fait normal parce que baba bikolo misu baza moins tolérant c'est tout à fait normal ta musu sur le là na tournage lo bia kende nzora na mo ça no sa bondumba mawa na okeli tatango mawa aïe, malheureusement, belle famille peut baza ba indien, lingala ba yebite. Ba réseaux sociaux ba kota raté. Ba yebika que nous avons ces mecs star. Quand ça ba de bolim ça c'est vrai. Et moment na olo ba on est na moi mais bon. Na olo ba mamba sérieux oyo. Eza soni eza mape eza passing. Et à propreté ya kitoroté. Moi ça libala za mto relaxa mutakala esika nyonso te. Ya kufungola makolo partout, ya kupanzara makolo partout. Maman. C'est une honte, hein? C'est vraiment une honte. Oyo, vraiment, eza soni. Oyo, eza soni. Davina, hey! Doba munoko ebele na ba makela pampa mobana ko sala awa. Bozo bino pe ko finga sila bato. E bato bazo pe bazo ko kotela bino pe na lobi, bino na bino to sala ba analyse vraiment. Mutumo bomoni aza fautif ou encore bakangie na flagrance na bêtise. C'est vrai ata bolinga ke boza fan, je sais pas moi tout ce que mais boy ba pe quand même ko ba kopesa mutu conseil parce que mutu so asali mabe ba te yakaye na bandenge moko boy. Nazo souhaiter angote. To abatu. Lelo so na moni mamsi na mbeba par exemple. To lelo mo yindi na toala o te kutbotala bakangi sila parce que na Congo mingi saka ko atongi songolo.
ou encore oh, ayibaki $10 na sac ya moto. Wana ezaka exemple parce que mam za koyiba te. Na oya a te na bana oloba botika sila. Boza ba jaloux. Eza kozala insensé. Soto moni ba preuve que ayibaki to olobake. Moi personnellement na olobake a moto. Akobeta libaku ou encore asali mabe. Mutu nyonso na mokilo asalaka mabe. Quand des femmes adultères, yeso alobaki moto asala mabe ta bambeli banga mutu liboso. Yeso alimbisa ye. Akotelaki ete alobaki te ke botika asali lisumu te non. To pesa conseil to lobika ke no mams kosala yango su te. Wana eza exemple hein. Mutu nyonso ata mams ka te o personnellement peut-être na lingaka. Kosala yango su te. C'est comme ça que ça se passe. Mais mutu asali buzoba bino boye. Ou boza ba fan, je sais pas, ou encore boye ko défendre buzoberi neti eloko boye na ebite bato muto penda ko ya kosala analyse akobetela Davina maboko ou encore ya kolobaki botika eza passé na ebite na obenge nani parce que pendant qu'elle faisait ça elle était mariée et à propreté et à kitoko te sora bala mwana na yo wasir o ya ko défendre endengwana ke bazeta msudu ko boma libala de yango moni bato ebele baosa ba analyse moko bidon mito ezosala te faut benga mabe na kombo nango faut benga malamu na kombo nango et moment rosa na penchant mais il faut toujours koyeba ko balancer. Normalement il faut être au milieu du village. Oui c'est vrai toi bato rosa na penchant parce que na lingara songolo ezalaka nango mais il faut koyeba ko loba quand même ezate que non monde muta bêtise ko défendre bêtise ya mamba soni moi c'est libala azala na mobali moko moi c'est libala azala mibali mibale te azala mibali ebele te yango bomoni ta to salaka analyse ba voice bimara Davina akangela si la kanda parce que ya lingara de la douche parce que ça ba vina ye po ba suka na douche na mbeto ya hotel parce que ça ba vina ye via kindumba et lokola si la pamela kiende si la bimara mutu mabe botala ndenge bazo continuer kozala exposer mambo soni repentez-vous franchement grâce te molo ba comédie ba ndumba ba okena ye wapi do ba comédie ba bino bozala ba ndumba soni o vini nyango bino bozala ngo voma ba comédie na mibali na ya basi et puis bo baluka ke sika moko elobi atande ko moko bongo siko so da costa ngwa na sida do bino tu bozuzu ba sida. Et surtout que tu as déjà la million on dirait malade on peut t'embolara. Et bah tout musu balobi bozo mona te banda bala suki deza ngo ayaka munene te mata mezaka ya kokota donc bino bobi congolais kota koloba. Ah mais franchement ça passe eza mawa. Eza mawa eza passe. Ah bandeko, ta on a eu ça bino ke libala. Ezala rakope te ya musala oyo so esimbite ozo mususu. Libala ezala institution divine et puis ezali eloko oyo nganzambe tala boyeba ko bala boyeba ko pona mibali na basi kati na bonzambe tant bazolo ba mino bosambelaka bat bamona mamnyo sera ba aventure bo ko finga bato banzambe bo ko finga mamba nzambe donc et pourtant mutu akoyi ko aider yo na vie na mamutu oko salezaka nzambe surtout na wetali libala et a passé et a mawa biloko boza mamba soni na ebite Davina soza na baboti maman ba kufa bo tam super mais asa na famille ata soki maman kufa to papa kufa ana ba tante ana ba noko ana ba ndeko e ba biloko bo chez nous les bantou et makambo soni imaginez sikoyo ndeko Davina to oncle to tante na ye en passant au cas azali de passage akutai na ba émission nete ba lolenga boye ayoka biloko aboye. Croyez-vous que Aozana honneur au sale sengo beta maboko au sepela. C'est une honte. C'est une honte. Bandeko. Bama mususu na vie, il faut qu'on évite rango. C'est vrai jeunesse c'est arnamo ba délire nango. Mais tant aujourd'hui décision au koma marié, moi c'est moto. To mobile à moto. Il faut chasser rien à vie. OK? Nyon so za la théâtre traité. Et lo ba vemboso. Les balles les a théâtre traité. Yoko ito kokeno bala po nzambe les amis j'ai tout dit nga ba mamba boy matsanga mafuta pardon bolimbisa ngai
Ceux qui peut-être ton ezaki bien te ou encore ma na lobby façon na lobby liango pour comprendre l'émotion parce que personnellement ça m'a fait très mal hein et ça n'a vraiment pas si ko yoka biloko aboye eza maamba soni Davina oza star na biso bagangelaka mwana balingaka bakonseyaka mwana balingaka ata so tokeno mbeli to likolo wa congolaise otikaka congolaise donc wana ezalaki conseil ya ndeko na yo oyo alingi te komona yo na mabe bongisa parce que likolo na nyonso oyo moto akosala na se na moi peut-être tu pourras dire que c'est ta vie après tout osala nango olingi kobosana te nyonso tosalaka bible ezoloba toleka na jugement or bible ezoloba nanga baadultère bakokota bokonzi na likolo te otelema liboso ya tro na nzambe oyebisa ye nini c'était ta vie. Tu avais droit de faire ce que toi tu voulais. Moto apeso pe malabo moinane. Moto atinda na mokili nane. Honoré to honoré été. Et ta fin ozala wapi. Nzamba kondana moto te. Alingaka moto reconnaître mabe. Yo pozo landa ngai bibetisa betisa mais ça libala. Nzamba zo interpeller yo. Oyebite eloko nini ekoya lobby. Nzamba permettre yo kambela oyo. Potika banzele belé. C'est pas bien, c'est pas bon. Repentez-vous. Oui, parce que liwe ezali. Lelo so okufi, yeba ki après la mort il y a une vie. So pe liwe ye lelo te, yeba ki enlèvement pe ko salema anytime pour ye so kozonga. To ye biango. C'est pas parce qu'on est parfait, mais zanga ke non. To so conseil to te ya. Place mabe ezali, baloba kaka, bapi aka toli, on ne sait jamais. Que Dieu vous bénisse. To comme na biso na suka. Je voulais suivre cet audio. Les amis de Rome la mission Asuka, si c'était votre première fois, nzambe nanga ye on doit charger assez ben na inango qui sont sur YouTube mawaminge. Abonnez-vous massivement si c'était votre première fois et partagez hein, faites leur diffusion, soutenez-nous, nzamba otombola bino. Moi c'est la grande dame botuna ane ya elo mona ngala loba na bosani. Bobi ke kande ba loba ke no beauté za relatif relative pardon moto mususu omona yaza kitoko mais pas moto mususu ana normal moto mususu po omona ye neti wango ndenge oyo bato lokola bada poste yango mpenza bazala minoko bato lolendo po ayebi ke no azwaka abimisaka bamai komona grâce te mo na dako mais parallélisme eza te par rapport à panzu so batie panzu na dako ata vous-même nana opese
En tout cas, la Sugi Kawara. Je vous aime. Merci, au revoir. Watawa Kongole Yogelenge.